Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya site sur internet ya Tindika télévision ezali Wabino Sephora Kings moi na bino ndeko na bino obo mesana koyamba la banda kuna bino pona koyela bino ba actualité ndenge bo mesana koyamba ngo epai na bino bo continuer ko s'abonner massivement na site sur internet ya Tindika télévision. Beaucoup n'allent jamais décis. Quant à moi, je salue mes boss, papi Kelly et Rifin qui sont bé. Donc, ton message toujours qu'on quitte to zalina moko abino, bon message déjà qu'on y a malakati ya site n'abino internet ya Tindika télévision na Tindika bosolo na combo ya moi na mboka Ange Kashila mbote ndeko Ange Kashila. Mbote moi na mboka Sephora Kings. Sango nini? Sango kitoko Kongo ezokende pe malamu. Toki maman lombango to beta masolo o ezali ko se passer précisément awa na mboka na biso ya actualité ezali ya o etali mon anciemi et puis ya état de droit donc ndenge ya arrestation na esile ko sala mana ndenge basili ko memeti ya CNPP et comme la ki ndenge nini sango wala mwana mboka ndeko Ange Kashila sango wana na mona ki penza état de droit et koti ya solo pamba te ndeko mwana ntembe bandi ba théâtre kala na Kabila wana bamanda ko welela soki mbongo banyongo siko ya koti na FCC pour a déstabiliser biso to zanga moya ko sala makambo na tango ya confinement o yo kezwa batu na province kuna oyena bango awa ebele soki ba yo so ba maladie so ba yo so ba problème or tozo boya plus de 20 personnes basanga na place moko basangani ba pona ko luka nini bona ebite ndeko mona nsembi lokola bakangi ye gloire à Dieu bakene na hôpital pe bakendaki na scène pepe batala mutu andeko mwana nsembi azobela pe sérieusement mutu na ependa ezosala te ezosenga bakisi pe ya mitu ezongisa ye penda azonga penza lokola bomoto na ye esekendaki ye penza fo azonga akoma lokola bato nyonso akoma ko raisonner lokola bato nyonso wana penza na pesi penza gouvernement losako pamba te alinga zongisa ndeko mwana nsembi lokola bato pamba te ndeko ko raisonner lokola nyama. Comment mboka basi bakata kala yo ngo comme ça Congo royaume na yo muto kata Congo to yo muto sala Congo yo ozanani soko oza chef coutumier wana faut que na village na bino ko ile biso ba distraction o te to pe mate mwana nsembe ba biloko no bandika wana biloko wana bosala ngona ba kabila wana ezaka état de droit ezaka wana tozanga kata désordre siko to wana posa makamnyo so ekoma ordre mwana nsembe lokwa bakangi ye ezaki to wana regretter na Christelle Vwanga on a bandaki penza kopesa longonya félicitation kala mais siko na moni ndeko Christelle Vwanga ye passé à côté na ba rythme ngo soki misolo ezate ba ko sala musala comme il faut te ndeko Christelle Vwanga azo déclarer ndenge nini bakangi mwana nsembe mais mwana nsembe tanga zo bomisa batu tango batu azozoka ndeko Christelle Vwanga abimisaki pete maloba lokola ye député pour la koloba ete baluka solution ndenge nini bako neutraliser ndeko mwana nsembe lelo soki akotema bimisi mongongo na ye pona koyebisa na bandeko ete basani mabelo lenge bakangi mwana nsembe na kobeta bravo na koyebisa na bandeko bayimboka batala batu bavotaka batu to bavotaka batu pona kokende koluka ba bien na bango loko eza ba cop na bango ndeko Christelle Vwanga se akoti na cop ya FCC na lamuka bon wana na kopesa ye ba courage azala makasi pona kota na cop wana foza la mwasa makasi ngana ndimaki te ke un jour lelo ndeko Christelle Vwanga kotelema lelo pona ko soutenir mwana nsembe azosala ke batu bakufa batu bazoka en tout cas ngana kokamwa kaka pe na koyisa na bayimbo ko tango bozo votaka botala bozo voter banani akoyelo discours lelo zo séduire bino lobi tango koma na parlement akoma kaka ba intérêt na boso ya yebite ke bino batu voter. Merci mwana mboka ndeko Ange Kashila mwana mboka toki mama lombango tosila pe koyoka ete mwana na ye azali ko se plaindre ndenge basili ko kanga mwana na ye et puis ndenge tozali ko tokokozo makanisi na to tokokoye ba ete après avoir causé traitement wana bazali ko pese est ba ko libérer to ndenge ni te mwana wana justice nda osala musala na ye lokola justice na sali musala te pona kotuna ye azoluka nini est-ce que ça juste biloko azoluka ta musupe ndeko kande na uti koloba ndeko mwana nsembe azobela na ye mutu azosala bien te batu nyada ngamema batu na rythme wana batu bakanisa zaka normal o ndeko azobela faut bakene no na scène pepe total résultat ko na scène pepe wana toye après bako juger so akuti ya za malade ta mususu bako tika ye abanda osala ngo
parce que azalaki malade lokola aza malade te wana justice ekosala mosala na ye mais soki aza malade peut-être bakoki kotika ye mpo asalaki yango na inconscience ayebaki te ke azalaki bato bayebaki te ke aza malade. Merci mwana mboka Ange Kashila. Mwana mboka tosilaki koyoka pe o ezali esilaki kosalama ete ndeko Vital Kamerhe ndenge basilaki kokanga ndenge asili kozwama kuna na parquet asili kozwama na makala procès na ye ezali le 11 mai. Donc tokokozwa makanisi na yo to opesela biso o ezali idée na yo par rapport ya procès wana ezali ekosalama le 11 mai. Procès tozozela biso nyonso justice pe akata pamba te moto nyonso asi alobi na ndenge na bakatela 10 ans bakatela 20 ans justice na alobi te mpo makambo ndeko Vital Kamerhe asali bamosusu balobi boza na preuve bon soki tolobi toza na preuve c'est trop dire bato bakozala na posa ya bapreuve wana eza justice mpo justice nde mutu aza na pouvoir wana justice nde mutu aza na mosala wana ya kosenga ye bapreuve ya kosala boye mpo atala aza molongi to te. Mais biso ndenge tomoni nesi ngai naza mopandisa yango analyse nanga nasalaki par rapport ya batravaux ya bamisala oyo ya 100 jours oyo bango bandimaki kosalela biso bakongolais tomoni échoué kolongwa kaka ndeko Vital Kamerhe longwe kolongwa kaka ndeko Vital Kamerhe longwe nde tomoni ete misala e avancé sikoyo biso moko nde tomipesi ba réponse par rapport ya makambo wana lokola justice na kati likambo te tozela justice soki okatele ndenge soki ndenge tozozela mais mpo na biso tosi toretirer confiance na monsieur pas Vital Kamerhe. Mwana mboka tosilaki komona yo osilaki kokende kosala descente sur terrain na travaux ya chef de l'état ezali ya 100 jours tosilaki komona on a saut de mouton okokopesamela biso to okoko expliquer biso comment ça se passe là-bas niveau nini ekomela niveau nini ezalelaki na ndenge osili kokuta yango bajour oyo oti kokende. En tout cas nasepeli makasi na misala ya 100 jours ndenge ekomi kokende kitoko après arrestation ya ndeko Vital Kamerhe ndeko moko ya ye nti abengai nga mpo waintimide nga boye na boye ndeko nga naza mopandisa yango nazoloba oyo etali kaka ngai oyo nazomona na misu na nga donc nazosala baanalyse wana etali nga justice soki osala mosala na ye etali justice nga aza justice naza mopandisa yango nasalaka mpe baanalyse nasali baanalyse na nga na ndenge na nga nakiti sur le terrain mpe natuni mituna na baye oyo bandeki kosala misala oyo mpo boevolue bokóma na niveau ya boye après kokangama ya ndeko Vital Kamerhe to bo avansaki déjà avant alobi boye alobi avant bakanga ndeko Vital Kamerhe misala bandeki kosalama te biso nyonso tobandeki omona kaka mabende oyo etelema kaka na nini na debonome wana etelemaki ya pamba na se kutu ezalaki eloko te mpe ndenge mataki ya mipanzi wana eloko ezalaki te tokota wana na bandeko jama kabun todusola mpe place wana place esala eloko mwa piscine mai ebele bao batalaki na tindika bamonaki ndenge ezalaki mais lobi soki lobi kuna tokei après kokangama ya ndeko Vital Kamerhe misala e avancé lokola mayebo e avancé biso tokamwe na magie nini miracle nini baloba bakongolais baza bafeneya kotala namoni mundele moko kuna te namonaki indien moko kuna te namoni kaka bandeko na biso bakongolais nde babandeki kosala sikoyo lobi ezalaki awa oyo bakongolais basalaka mosala bien te tofingaki awa biso nyonso tofingaki Safricas tofingaki OVD tofingaki oyo nyonso tomekaki koloba tolobaki pamba te balatisaki bango nde nani kazaka ya bosoto lelo makambo nyonso bimi na polele ngai natali nalobi ete kotala makambo nde kokende boye seke moto azalaki derrière makambo mabe oyo kosama na banzela oyo ezalaki nde ndeko Vital Kamerhe mpo kokangama oyo ndeko akangami misala ekei nde mwana mboka misala ekei tokomi tomati mpe ti likolo tosali plateau na biso atindika na beton oyo ya saute mouton ya changu na nzela ya Marc Revet tomati likolo tomoni bandeko ndenge bazokoba mpe bayisi biso bajoin bakoki kosilisa siko yebisanga eloko abongo nesinga na samo pandisango na sina leka kuna na mona tangu ya zalaka misala ezoko avancer te bandeko bazolela kaka biso boye mais kuna toke kuta misala ndezo salama na paso mona bato basola mukula lisolo ezala ete na bilili bomona ki mutu na place na ya musala azosala musala na ezaki ba chinois te ezaki be ba congolais yango na moni ete tokoki kopesa susu confiance na ba congolais na biso pamba te ba volontaire volonté ndezanga ka biso ba congolais poto salisa mboka na biso tala volonté ndezanga ki pona kosalisa misala 100 jours lelo yo to bandeko lela bandeko changu pona olongwa
kingasani koya ville awa nayebi te bafuta na ngongo na bandi mpona kokende na lombangu il faut bafuta ba 8000 francs po ekomi kaka moto aomema mutu moko soki azwi neti nani victoire ti lemba akozango 3000 francs sikoyo oyebisanga mutu achangu azwa victoire ti changu afuta combien aller-retour ye moko salaire azwaka combien ntango mosusu mpe salaire ne pas l'état te ayaka ne atekiteki azwaka mwa bamileki ya ba 5000 francs ba 7000 francs 7000 francs soki na transport yebisanga bana na bakoliani sikoyo ntango ozofaire souffrir bato mpona baambition na bino politique ya ba 2023 bosala barage na bino biso tosouffrir mpona kokende changu ekomi pasi tokendaka su changu te oke changu na nzela nini soki na minute okekuta sote moto ekangi nzela moyen oleka eza te bato ya mamoto epai bato ya mituka epai koto baroulage epai donc nayebi te changu eza mpenza scandale pourquoi mpo bavolonté ya kosalisa mboka na biso ezalaki te lokola justice abandi mpenza mosala na ye ya kotya mpenza maboko ya kolandela mpenza ndenge nini ya kosala ete misolo wana ebimaki to ebimaki te tomoni biso nyonso ete misolo ekomaki te soki ekomaki na machine nini misala oyo esesalami saute mouton ekomi na suka saute mouton donc ekomi opesa na posa ya kokende kotala yango chaque jour tokomi na niveau ni mpo tosi tolembaki tokoma koloba tolongola batolo wana toleka na biso mwana mboka ndeko Ange Kashila tokokoloba ete mokonzi ya mboka tokokolobaki alingeki azela amona nano ete ndeko Vital Kamerhe asalela nanu bambongo ya basode muta pour que azwa ali to achange mutu oyo akosokipe yango to nini te mwana mboka tata mokambe kolo Antoine Tshilombo Tshisekedi bazalaki na ndeko Kamerhe na Nairobi ngana tozalaki te biso bapandisango tolandaki be na radio mais tozalaki baréaction na biso lokola biso toza bapandisango bango bayebisi biso ete bazoya kosalela biso état de droit yango basalaki yango bango mibale na tata mokambe kolo na directeur ya cabinet ya chef de l'état bango mibale bayele biso lisolo wana lelo ekomi nzembo la bato nyonso ekomi mpe kilo na mapeka bato état de droit oyo bango balobaki mais ntango apesi confiance na mutu oyo awuti na ye na Nairobi wana balobi ete bazongisa mboka na ndenge esengeli bakanga madusu pa imbongo ebimaka mpo na kotonga mboka baimboka bavivre balia batanga bazwa baso ya malonga mais lelo kaka bazwi bokondi azwi confiance oyo awutaki nango kuna ntango andimaki deja kosangana na ndeko Vital Kamerhe ezalaki mpo azalaki deja na confiance ete bakosala malamu azwi mpe misolo mpe azwi baresponsabilité nyonso apesa bindeko olanda na ndenge toyokanaki ndenge tokobongisa mboka ndenge tokokende na banza ekosimba azwi apesi ndeko abina ngai na kozela ye azozela kaka babenge asala inauguration pamba te aza na confiance na ye mais aza kaka na mosala moko ya saute mouton te bamisala ebele ezozela ye Congo eza chantier tobanda otambola nalakisa bino ndenge nini faci azwi mboka zandu wana basali confinement wana soki ngai kutu nangaki na profite kobongisa nanu zandu wana mpo zandu wana apa kobengana bamama wana eza poubelle ndeko Ngobila oyo aza gouverneur Gentini abanda obongisa zandu wana mpona totamboli te nazongi na mwa moke nsima ndeko mutuna wana ezopesanga mposa na fongola bafenetre ebele Congo eza chantier Congo eza chantier baotela kaka batonga kaka banzela te babiloko kosala eza ebele donc ye patika kesala makambo mosusu apesi confiance alobi ete lokola basi bayokani ete ye mutu mpe apropozaki andimaki ete tata mokonzi tosala ngo mabi lokola ndeko aye na ide ya malamu akoki koboya ide wana te andimi ide wana alobi lokola ye mpe ayaki na makanisi wana seki akolandela mosala wana kitoko mais kotala mosala ekei ti mbula mobima mosala esili te asiliki na kosilika akomi kotambola bandeko bakopesa ye badata ya lokuta nzoka mbongo ekenda soki wapi na se kuna deja pa famille na ye toyebi te soki mbongo akabolaki na nani pamba te bato banda osala biso tovisitaka chantier wana na bandeko Jean-Marc Kabund moto wana azoloba chantier mobima ya chef de l'état première chantier chef de l'état tofete nzala donc obanda novembre ti na batemps oyo baya kosala makambo ya kokangakanga bango wana bandeko babanda kofutama te donc mbongo ebanda kokoma te sikoyo oyebisanga place wana bandeko bakoloba faute eza ya nani faute eza ya Faci to faute eza ya Kamerhe oyo amoni place akotya faute atya na ye pamba te biso tomoni moto akopesa faute eza ndeko Kamerhe pamba te bapesi yo confiance wana ya kosala eloko ya mboka ayebi ete yo mpo olingaka mboka nzoka
ozaki na mayele na bino lokola bandeko ya INC balobaki ete tata Mokambekolo azobanga INC 2023 yango aweleli kokangisa ye mo yem tatindaki alongo azoba mbongo nini asomba ba mapangu yem tatindi ete soki azalaki mayele alingaka asala mosala kitoko baapplaudir ye mpe komona ye alingaki mata parce que projet ezalaki ya ye mpe moto apuyaki yango bazwi responsabilité bapesi yo me mwana mboka soki oyebisanga fale soki ofatia tuna o bakule beton batamoli zelo batie mai non merci mwana mboka to à propos ya bakash ne oyo ezali basili koexige na moto azala nango epuis na ndenge basili kotia basoda ete moto akozanga kolata cash ne bakotia ye maboko ete akofuta mandi ya 5000 francs mais tosili komona ete komi tracasserie makasi na capitale na biso awa précisément na Kinshasa ekomi vraiment pas si difficulté ekomi makasi ekomi tokolo ekomi pe kopa basoda po soko ozala ngo te ekomi donc ekomi vraiment pas si bakongolais bazali kolela mwana mboka Ange Torozwa moi makasi toto idée na par rapport ya batracasserie ezali kosalama vraiment makasi. Merci mingi na motu na penza kitoko pamba te cash ne est important bande koto la ta cash ne ngapena na cash ne na longoli po chaleur na chango na nini mais to tambola na ba cash ne na biso ezo protéger biso pona malade bokono oyo yeli biso mokili mobimba coronavirus mais esala kaka pasi soki ba yebisi bande kona biso ba policier ete bo sala musala moko songolo po ete pona ko kengela mboka. Mais les policiers ont un rôle na bango ezalaka kotia sécurité ezaka kosala insécurité na kati ya population te na yebaka te ba policier ngo fo basala bango nini bakotisa bango kaso ndeko Silvano Kasongo pardon ba bureau de na yo tinda bango no ba mekota la situation na terrain po to le miso to bito kende na banzela ezaka ba policier bazo semer insécurité bango baleki na bakuluna donc bango bakikuluna bango tina ya moyi. On ne va comprendre que place bango baza on les batu babata mais batu ba comme okima jour on les kalanzela garçon ozaka na sac donc na ikamsanga garçon ozaki na sac na mukongo monika policier garçon na okima ngasiko na kamwe mais bina bamboka mususu policier sala ka sécurité ya biso zo sala insécurité pourquoi en tout cas wana na robeta c'était na ndeko Silvano Kasongo ameka penda ko tia liso likolo liso pona ko yebisa na ba policier te musala bango ezaka be ko kengela bato musala bango ezaka ko kengela bato na biloko na bango enoke ko yiba bato na biloko na bango eko sala biso pasi pe ko pesa nkita eko pesa valeur na musala na bango te musala neza musala mo kitoko musala lokumu mais lelo soki mo ndeko no mo linga bala policier fiancé na policier to robo ya ndeko ma yete to bike ba yibaka pourquoi bo pesa musala na bino valeur bo pesa musala na bino e pesa bato pe posa eko sala ngo ateza kalongo na misolo mingi te tango yo zutu pe ondimi ke ngala ko bundela mboka na kufela pona mboka mais Rolanda susu misolo te o bando bundela bemboka o ko tala mboka o ko kengela bemboka mais yo baso ba cheo par exemple tanga tala coin oy coin ana eza batala coin eza yo komi tala basaki ya bato fo boto la basaki ya bato oso créer ba infraction en tout cas bande ko na biso ba policier bo créer ka insécurité na kati na biso te bo créer ka nde sécurité tant to moni bino to yo ka sengo pamba te bo ko batela biso na biloko na biso mais comment so to moni bino bokomi ko bangisa biso na biloko na biso to komi ko bomba basaki po ba ko créer l'infraction moko a ko kene commandant o asalinga bo commandant na tanga zo kanga yo azo kocho maboko na poche en tout cas ndeko Silvano Kasongo tozo senga kaka liso likolo liso na bandeko na biso ba policier o ba ko sala musala ya mboka. Mwana mboka Ange tala ndenge ba policier par rapport ba ato basile ko sala ete basile ko tinda bango sous ordre ya ko arrestation ya mwana ntsemi mais aussi ko constater et puis basile ko yiba biloko ezali ya mwana ntsemi banani bazali ba cause ezali ba policier to kokoza makanisi pe par rapport na mwana mboka esala nginga pasi pesoni pamba te bandeko na biso ba policier partout bozo kende bozo bebisa image ya mboka ngana bando préféré bakangi yo bakateli yo soit bapesi yo etumbu bapesaka bango etumbu po bayebi ke bakolandela bango te bazokima na facilité il faut kosala commission moko boye kotala kaka bapolisier wana pamba te bango nde bakomokotisa mpe insécurité batindi yo mosala moko nesika kokanga mwana nseme aza lokola maladi moko na mboka donc aza lokola maladi moko na mboka bato bakomi koutilize ye mpona kodestabilize biso sikoyo boki bokangi mpo ya profite ke bayaki basali ngabo en tout cas esali biso soni bandeko bomesana pe na état de droit bomesana so boyebi yango te bokende koluka boluka ta mwa baformation boluka ta mituna bokomaka na bapapier
po boyebaka po sino te tokoluka tosalela bino mpe commission moko biso mpe totalaka bino pamba te bino bokosala mosala kokengela te bino bokosala nde mosala kosala insécurité kozwa eloko ya bato na moyibi neti eloko ya mwana nsembe balobi kanga mwana nsembe balobi teke kanga kitisa mwana nsembe azose plaindre mpo na biloko na ye bayibi. Bon wana aza na raison na ye bapolisier na biso basi bamesanaki na rythme kala ake place boye kanga mutu boye ye akekanga mutu na biloko na ye donc bapolisier na biso fo boyekola déjà rythme sika kozwa eloko ya bato na moyibi eza kitoko te. Mwana mboka à propos ya cash net osili koyoka malgré que ba congolais bazali misusu bazali ko supporter ngote pona ba pema misusu bazali na ba asthme mais ekomi pe na moins insécurité ba cash net wana et ezali ko sala pe moi ba dégâts ba cash net misusu bazali ko tsango bazali ko droguer ngo parce que ba site osili ko mona ete na bilili na information osili ko moto osili ko mona ete basili ko droguer plutôt ba na moto ba ndeko na biso ya moto basili ko droguer bango après basili ko mema ba moto na mwa basili kokende nango tokokozwa mwa makanisi na yo mpo na yango. Bon mpo na nga na koloba bandeko wana bazalaki mpenza na bokebi te pamba te eloko lokola cash ne okosomba bango partout te neti nga soki namoni ke soki okesomba na pharmacie est-ce que moto ya pharmacie akotyela drogue na ide nini mais moto ya moto wana azalaki kidi bata mosusu na mwa lisolo boye alongolaki yango nde bato bakolongola alati na loboko moto akobwakele boye alati wana siko eza aotambola na bokebi te fo kotambola na bokebi ntango babiso bino kashine okangi noka soko okokitisa okitisi ndambu awa soit ozongisi boye mais yo ozolongola olati na liboko balobi eza kashine yo okomisi yango bracelet siko oyebisanga okopesa faute epa nani muta pharmacie aza na intérêt nini ya kotyela yo drogue po ya oyiba moto donc bandeko botambola na bokebi cash ne olati na yo na elongi na yo na zolo ekangi yo zolo ekangi yo munoko esala dégâts moko te soko boyi na oyo ya pharmacie olobi ete bakisi eza makasi ozokoka etouffement te mais bilamba bandeko na biso bateyere baobeta yango shosho mpe eza nango ba 500 oyo nga lalati neti oyo alati eza nango ba 500 ba 300 eza nango kutu moins cher osokola yango mpo tandi orepasse oza na mwa désinfectant na yo otambola nango kitoko pepele mais siko soko oza na insécurité yo molingo omitia na insécurité olongoli yango tie na loboko nde bakomi opiége bino bongo wana nde ekomi makambo mosusu. Tosili komona ete crise à l'IDPS Kabund na Kazadi sont appelés à la légalité tokokozwa ma makanisi na yo mpo nango makanisi na ngai ekoki kozala boye ndeko zama Kabund na ndeko Peter Kazadi basangana lokola nga namonaka bango kala bazalaka en famille balongola ba haine wana bato bamemelaka bango bamasolo mpona kopanza bango wana bayebaka soki bautaka wapi na moment oyo bozwi pouvoir na place moko ya pasi makasi Muse Laurent Kabila akotaki na facilité parce que abengalaka bato nyonso a imposé bato na ye mais tata Mokambekolo Tshisekedi ye aye na ye na boboto nyonso alobi akotravaille na bato nyonso oyo baza na posa kotravaille na mboka mais bato yango toyebi déjà baza na posa ya eloko moko boye oyo bino bozopesa bango accès te bakolinga babundisa bino na bafaçon nyonso na moment oyo eza période moko ongana obenga yango eza makasi pourquoi bazobundisa Faci pamba te Faci aye na baide oyo bango bazalai na bango aye na ide oyo eza le contraire oyo ya bango ya oyo bango lobi toyokaki awa ndeko nani oyo azolela mpo na mbongo bokoyoka na suka aloba ete makambo mbongo wana abombi bon nayebi te ekomi ya famille to ndenge nini soki oyebisanga soki tata Mokambekolo aye na ide ete moto nyonso azotravaille azosala mosala na compte ya leta misolo ya leta simba te azela be salaire na ye sikoyo bandeko wana bamesana na bango kutu ye azwaka mbongo sange bafuta ye ye moko azomifuta aozela te kofuta ye moko amifuta chaque jour atambolaka na bambongo yango na kati ya mutuka sikoyo bino boye na ide wana bokangikangi babiloko wana bakolinga bapanza bino baneutralize bino comme ça bino faible comme ça bango barécupérer pouvoir wana mpona ministre bino bosala ete tata Mokambekolo apusana pamba te ya kosala makambo nyonso ye moko te il faut bino boassiste mais soki ndeko Peter Kazadi aza kuna ndeko Jean-Marc Kabunda aza kuna ndeko Augustin Kabuya aza kuna yebisanga force bokosalela ya wapi mutu moko akosala force mpona kobundisa FCC jamais tandis que FCC asangani déjà na MLC FCC asangani déjà na Lamuka sikoyo yo yebisanga en tout cas nazosenga kaka na ndeko Jean-Marc Kabunda na ndeko Peter Kazadi na ndeko Augustin Kabuya basangana baza bana mutu moko tata na bango ezaki
Etienne Tshisekedi atikaki bango na liti ya kopanda na boye te atikaki bango na liti ya kosala oyo kota lobi na top Congo kota lobi na Congo atikaka bino bongo te bobanda osala makambo na bino nyonso banda oleka na limite lelo mutu na mutu ekomi boye bozozangisa bozosilisa bokasi na bino bozongisa mitema na bino nsima botala te yende bandaki me botala bitumba oyo bozokoafronte bozobunda na banani na minute oyo boza bino moko na minute boza bino moko bozobunda siko yebisanga so bopanzani bongo bokozwa force wapi nga pe na osenga kaka bango nyonso basangana po basala force moko basimba tata mokambe kolo na loboko po bakende liboso tozala kaka totikala kala ngambu ya MLC tosile komona ndeko moko totikala kala ngambu ya IDPS plutôt tosile komona ndeko moko ya MLC asile kosenga ete na Jean-Marc Kabunda asila ko démissionner pona yo makanisi no tokoko yebango. Bon, pour nga makanisi nango nakobela nakomona ngo eza normal po MLC eza ndako ya FCC yango mute bokolelaka FCC badepute yango mute bokolela FCC baministre donc babatama oyo kaka Jean-Jacques Mamba kuna ntango azoloba bongo ntango basala remaniement na compte ya nani ya FCC mona bakotya ye me na ngonga oyo Jean-Jacques Mamba ye azali aza opposant me ndeni akobundisa moto babundaka na ye ye azalaki na posa FCC longwa lelo okomi obundisaka bato bobundaka na bango sika ozoluka nini olukaka mpe nini seke ye moko ayebi eloko yango wana nazolisa bino na bandeko bozala miso ya kofungwama pamba te FCC eza na mitambu ne partout et puis surtout bosala attention na MLC nde ebimisaka bapio ya makasi ya FCC MLC nozoyoka eza normal aloba ne bongo ye moko ayebi carte na bango baobeta butu yoka so Jean-Marc Kabunda démissionné kuna Jean-Jacques Manga bazwi nini pourquoi Jean-Marc Kabunda atakaki Janine Mabunda ye abandi ko attaquer nani Jean-Marc Kabunda Jean-Marc Kabunda attaqué Janine Mabunda ye nani Jean-Jacques Mamba a telemeli président a eu de peste en tout cas makambo wana eza flou to sala analyse biso moto yeba Jean-Jacques Mamba zoluka nini pamba tena ngongo soki ba opposant peut-être tozaki pena ba opposant balingaka mboka bangai na ko sangana sika mo pona ko bengana nanu FCC botikali siko bino moko na bino moko ndebo banda ko tambola ba marche na bandenge na bino apobo komo luka siko na ndenge ni boko bongisa makam mais ko tala ba opposition ngo lelo yo ekomi ko accompagner FCC dans aucun moi Jean-Jacques bon mo pe na okamwa te pamba te eza na ngonda kwa FCC abombelaka bango nde ba pion abombelaka bango ba ministre abombelaka bango ba député eza normal so tali ba député belé ba ongalangala na FCC ba uta na MLC José Makila utaki wapi José Makila utaki na MLC te donc eza normal soki azotelemela eza normal nani MLC na FCC baza na coalition un point très. Merci mon amboka ndeko Ange Kashila tokomi kokelemwa koshite na suka émission na biso question ya suka tosili komona ete gouvernorat esili ko annoncer pe esili ko loba ete à propos ya bakor ndenge ezowutaka na morgue ekende directement cimetière esila kotika la bongo eke baeglise na baterrasse ezala toujours ya kokangama tokokozwa mwa likanisi na yo mpona maloba esili kokuta na gouvernorat. Bon, pour la église, nga na roboya, pour la église, na tokoluka ba modifier. Pour la nga na lingi ba modifier pour la église. Mais pour la mort, oui, etikala na ngo libela. Amate batu nyonso bazaka na bambongo te relever ba salle. Matanga Kishasa et comme matanga concurrence. Na ba famille belé, bazala te na misolo ya relever kaka ba salle ya ba matanga. Bazala pe na misolo pete pour na ko lier sa batu. Mais lelo na Kishasa wa matanga et comme place oyo bato baya kolakisa ete nga na lataka kitoko nga na lataka cher na za na telefone na kitoko biso toliaki kitoko na matanga na bango tosalaki boye na matanga na bango toliaki boye en tout cas wana na pesi penza bravo na gouvernement ndenga atiki penza mobeko oyo ekende tina suka pamba te ata toleli mutu 2 jours mutakola mukane te mais siko tapage nde tozoboya et puis faut ba modifier batiaka pe na ba mort basalaka ba horaire basali ba horaire poso doke kutana ba mort wana bachepe na ba jour soit bachi na ba air poso mingi bakomo bimisango ba samedi wana embouteillage okanga ngo soki par exemple ba oya pe ba après midi soit ba avant midi midi wana batu bakumeka déjà ebele na nzela na ba corbillard ba na batu bango moko bazo sala déjà embouteillage or na bamboka mususu neti na bangola kuna batu bazana bango ebele babimisaka ngo tongo makasi avant batu nyonso babina pona ko éviter ba embouteillage biso pe to senga lokola déjà to tiepe ya mwa pa liboso déjà ke elekaka déjà
oyo etikali bakobongisa mpona ekoma mpenza en ordre oke mpe na mort otiki bambuteyage wana donc ezosala mpe kitoko te en tout cas wana topesi bravo mais tozosenga kaka bafongola baeglise soki bakokanga babar bakanga babar. Merci mon mboka ndeko Ange Kachila, merci pour la émission oyo bino bo continuer ko s'abonner massivement na site de internet banaliser bo continuer à komona ope ko yamba na banda kuna bino donc boz la toujours branché donc maloba ya suka ndeko Ange Kachila. Maloba suka kana opesa matondo mingi na biumbu isima kamera na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne na biso papiki elina rifin kisome na Mike pe na pesi susu molandi monene makasi ya tindika télévision pe tindika bosolo maître chief Chim Chipamba en tout cas ya yo pe bambote yango yo penza na molandi makasi ya tindika. Merci. Merci moi mbonka Ange Kachila, merci na baino so va continuer à kolanda biso bozala toujours on a branché pe scotché na site d'internet ya tindika télévision boko zala jamais décis quand on se dit au revoir.